escroquer yango comprendre te côté bolingo asi a investir ebele azoluka papa ne ba congolais balukaka ba papa ngala yebisa bino boye pourquoi ngala boya libala na talaka mobali wana azana yena nyonso azana musala malamu aza mais azana vision te na bitenga na okufa pauvreté na boya libala pona tu touches combien, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Merci beaucoup, merci. Ezana mtatelinga cadeau Ange attends, c'est qui? C'est Ange. Ange 225. Merci beaucoup. Nathalie Kaponga na tuna kaso ba lulinga na tuni. Tu touches combien? Tu as quoi? Tu fais quoi dans la vie? Vous avez un diplôme? La façon à koloba, façon bon ça na soni te. Bon ça na soni te. Ce mobile moko ayeko lula yo. Nga si na pesa bino aba coaching e belete. Ce mobile ayeko lula yo, mon mobile moko ayeko lula yo. Bino vieux tonton ba benga ba nani? Ba bon tonton na bino ezalaka o bazaya ko pakola choko, o balata ka babilamba bazaka na ba blouson ya ba Kim Prince Tsuki Prince de Lausanne et tout ça nde ba mibale ya bien te. Ce mobile azo lula yo atuni yo. Mingi mibale pe bazaka na mwa lokuta akwa kokoso ba makambo mususu. Tu peux aussi aller au tali. Et on comprendre que qui m'a diavé awa. O kamati o pakati o boyi. Bino bozala kawana ke o nga mwasi a galère à reconnaître ngai. A reconnaître o la nini. Mwasi a galère. Un bon tonton na bino. Bozela bo vanda na no bozela na boza pressé. Maman te achuluka na photo ya meje. Ponga na ko mbela te na zolamba. Wala zolamba lamba awa. Kima ke diave munu ke kima munu mine ke tika munu. Botika makamona ko vandela ka na mibali moko bo azana na avenir te, azana na mbongo te, azaka ka lolenge boye, azape na vision te. OK ndo balula boye azo comprendre te. O neti mutu neti ngana ko vandela mbali azoba te et simba te. Mobali moko azanga vision et simba te, ma chère. Nathalie a coûté ça combien? À côté ça par an 150 000. C'est quoi 150 000 kaka ya pamba yango kaka à investissement na isa combien? Te esimbate. Esimbate. Boyo kaka soni te. Ngala zo pesa bino vrai coaching. Bonheur yaka pe ko vanda net yo vanda mobile nos parents touchaka combien? Azo komata ba à peine 30 000. Comment pour vivre? Comment pour vivre? Na ba condition ya lolenge boya ko za la vie te ozo ya koluka ba vie ya bato. Nga batu na bino amboka na bino kuna bovandaka bayaki abalobi toko peso matière ngabite soko sio swani na batu matière ekozala ba clé ngai yo moko za matière na ngai yo oza matière awa paka jume eziki mama bonheur paka jume eziki yo tika mwana na kisasa Pedra yaka awa zoluka yo Pedra Pedra yaka bovanda awa Pedra lobi na bosa na kiyo yaka awa Pedra. Mama bonheur bato mboka na bino wana baka koluka ngai balobi na nga ba pesa nga matière na yo ozo tia soit disant bana na nga na réseaux sociaux na boya n'habité j'ai pas le temps parce que moi j'ai pas le temps d'entendre des bêtises, j'ai pas le temps d'entendre des conneries, des inéries. Oh mama bonheur azalaka soki wapi akendaka soki boy etalinga na nini etalinga te. Ce ne sont pas mes affaires Mimi azali zobat atiki mwana kuna paka ju mezo kozika mwana zaka tala popa na paka juma kuna pe ba victime bazali mwana naza kuna bino defo bolo bela ko ko vandela ka jiji akenda ka duba za escort yo kasi ko za escort eza pete il faut za na nzoto kitoko, il faut za na connaissance, il faut za na nyonso ko za na escort girl mama yo kadis ko zala escort girl eza munko bazo rappel n'importe qui t'es escort girl donc ozo confirmer penza makambo ko zala escort girl na ajo yanga osio bambingai bakisela ngata 10 ans na 60 ans na ame 60 ans ka mode na za awa na za escort girl mama biso penza mulongo aba Naomi moi Naomi za penza Naomi za zo kende ba 60 ans mais zo défiler kaka donc ngai kaka mode na za awa na za escort girl mama po bazoyo escort de bazoka bilugolelo neti yote moi c'est longi mabe neti yote moi c'est nzoto mabe neti yote faut za la penza filoforme neti babiso boye
nde bazio na escort girl comme komata ba avion okomi ko kende ba Dubai okendo sala makambo ki escort girl kaka yo na kozwa na mipende wana sapatu nini yo kotambola talo lipo biloko mama na ya kozwa yo ba kozwa yo te po tu fais pas le poids tu vois non tu fais pas le poids eza musale futaka kitoko makasi escort girl yo lobi o mutuka na ye asombaki yango na sachet te mama nga nazana no musendi te yo oza musendi makasi. Ouais, toi tu es une vie, je sais même pas, tu es, je sais pas. Donc ngai soki na sombi eloko na ngai, il faut na ya kopesa bino sango botala ngai yo na sombi mutuka ya sika nazo fungola na sachet. C'est primitif. C'est des histoires des primitifs. N'est-ce pas? C'est des choses des primitifs. C'est comme toi, tu t'achètes des petits vêtements à la con. Tu vois tes petits vêtements là que tu t'achètes chez H&M à 15 €, à 30 €, n'est-ce pas? Et tu viens le montrer. Moi, je n'ai pas ces niveaux-là. J'ai pas ces niveaux-là. Nana niveau on a été après like lamba oh na sombi eloko na yo like sabino ponga na zo banga nani oyo ye akobeta ngai oyo nga na zo linga usana ne concurrence yo puto ye na concurrence ta mama okope mate yo ebinga malamu te okope mate ngai na luka 6 bato TikTok na luka 6 na TikTok pona ke nango wapi nga kaka na vie na nga de tous les jours wart moment wait. In few minutes. 4 minutes? Ja. Hoe laat is het nu? 50. 15? 50. 50? Dus 54. Ja. Hein? Ma chère. Nga na sombika elamba. Après R sikoyo na ye nango awa na bandi kolakisa bino na sombi mutuka nga papa la biso apekisanga makambo wana zemo ziana dessous nga papa na ngai apekisanga ba makambo apekisa kutu biso te ye moko akamwa papa moko boye papa wana yebani awa asombaka mutuka kala bato baza bato akolweki bayebi po biso toza bano tokoli bien papa moko boye bapesi crédit ya mutuka aya nango kuna bandi ko exposer mutuka yoka papa la biso mais c'est primitif ça c'est primitif donc c'est primitif il y a des choses que moi je ne peux pas faire de toute ma vie ma voiture elle est à moi c'est moi qui l'a payée c'est moi qui la paye c'est ma voiture je ne vois pas à quel moment je viendrai avec une voiture na komi ko fungola bino basache ngala ka osaba défier ko fungola basache ba mituka a yo lobi oh Gisèle wana elle a roulé carrosse te maman oh Bieli j'espère que vous allez bien hein na kanisa ko mingi na kanisa ko mingi en tout cas je t'envoie des ondes positives hein. J'espère que bana baza bien hein Bieli na kanisa ko makasi na sepeli ko mona yo a hein c'est primitif olati elamba ya sikoye nasombi yango botala elamba na ngai nasombi sapatu botala sapatu na ngai botala sapatu na ngai eza kimusenzi eza kibus na ebite kimusenzi yango na ebite soki eza ndenge na dia liberté bonjour hein eza bizarre mama TH gros quiche hein eza bizarre yo za kofinga na yango aw zela na lokota yo aw allez tu vas partir d'ici. Ngala koza la vulgaire yeyo na zolo fungoli zolo awa neti alingia zo mu pepebele on dirait zangi oxygène n'est-ce pas c'est pas normal soko sombe lamba na yo za ya yo okoya awa to bandi ko lakisa bato elamba po yo ko lakisa mukili mobimba ngana sombi mutuka na ngai na ko mema yo la katite naza na za kutu na nini ba compte ko rendre yote na ye ko yebisa botala nazo fungola sachet moi je peux pas depuis que je suis au Congo moi on m'a éduqué. On m'a appris des choses à faire et des choses à ne pas faire. Tu vois, non? Donc, c'est très différent avec toi qui as grandi à la rue. Yoka lobi, Gisèle Wanazali, uzute, eze, uzu, uski. Olobaki nini? Hein? Olobaki nini? Uzu, eze, uzu, eze. Fungola munoko, eze. Na obando sa le lo cours awa ya orthophoniste. Comme ça, obanda ko articuler malamu.
Oh, ma chère, yozo ko calculer ngana yo, ozo ko yebisanga makambo izanga tina awa ke we ala na la kisa soki ni ngana ola kiselo kote yo na pesio musalo banda ko yo kaka biyoka yo kana yo wana oye ko répandre ngo awa. Tu comprends? Après la ko soko au banda koloba. Oui, c'est vrai qu'elle sait parler. Oui, ben je sais parler, je suis intelligente. Na Congo kaka nde ba école ezala kuna petit vanda kimia uzu. Hein? Et puis, il y a un vocabulaire. Vocabulaire, ils ba mots pour apprendre à mieux parler, à faire des choses. Avoir vocabulaire, ça veut dire il faut y avoir koloba. Moto azalaka na vocabulaire ayebaka koloba. Siko yo zai ko tala keba petit keba na yo kende a paka jumeza ko zika kuna mwana za kuna na paka juma kende ko bimisa mwana bino ndefo bolobela kama mboka ti. Bino bana batikana na kisasa oye a olobi Gisèle a bota na mibali na bota na 12 tribus de Juda na bota penda na 12 tribus de Juda omoni place amunga na yebisaka bino mayele ezate na mitu na bino na ba follower na bazoba wana balandaka yo, n'est-ce pas? Ba follower bazoba o balandaka yo eza na basi mususu baza ba veuve eza na ba mususu bibali ba escroka bango papa zoro bilel c'est mec bonsoir ba escroka ba siko yoza ko finga mutu même finga wana oh eza ka bino ba congolais nde boyebi masolo ya vite tala eza na bato babota kakatalika mobala pointeur na kobota na epoza mayele na kobota na epoza na héritage na kobota na epoza boy na kobota eza ka bino nde bozaka na mukilo te be boza mukilo wapi mukili na bino eza na kawa te boza bato mondo be boza bato se mondo te yo vandika boy mwasi mobimba oke ko luka mobali moko azanga mayele bobo solo aneni po bota bana ndenge ni taneti yo boy mobali no azama mayele te oke ko bota ne bana ba ozala ndenge ni bande ko boye ba ko pona mibali mobali moko il faut pona mobali oyo azala ka meneur il faut azala mobali moko azala cerveau il faut azala mobali moko azala quand même ça quand même na moi comme ça quand même mais quoi et ça ka bino ngana ko indiquer bino awa na ko indiquer bino na ko fungola bino misu penda na ko fungola misu boza na monde ya réalité te yango bozo kalisa boza mayele basi ba congolais ebele boza mayele te comment ko kende ko luka gigolo moko boye ozo tinda nga o gigolo atazate mama na bantina nuboni na bandi boni na gigolo ngai déjà na ko telemate na bandi boni na gigolo na telemi na ya ko présenter kabino ponga na zo banga bino ponga na zo banga bino po boya ou bien na ya ko présenter batata moi sinanga kutu na respectera bango te sikonga na ye awa na banga bino ke mobali ye na ya ko présenter bino po bosa nini po bochela ngali kelemba to bochela nga boa to bopesa nga cadeau mama mia na sala nini yo na bandi ndenge nini ngai na ye kaka boye na ye ko présenter ma bonheur mobali na ye présenter mobali na sens nini po nga na zo banga yo po yo oya parce qu'on se confie pas à n'importe qui. On ne se confie pas. Okuteni na batu bo solo na makambo actuel boza nango wana bato bozo bangana komi muto arando te boza mayele ndete bozo comprendre makambo na zo sala awa te. Parce que Congolais boko bimisé la religion, mais aza mutu vide. Congolais boko libéré na Rwanda, azaka mutu vide. Ngas ko na zui musala wana ya koyebisa ba Congolais comment kozala na vie. Et c'est de ce que j'ai toujours fait de toute façon moi. Moi j'ai mon église moi. Qui connaît mon église? L'église de la clairvoyance. Tokozonga l'église de la clairvoyance na Facebook. Tala, ngana zana succès. Succès na ngai ezali virtualité. Bonheur. Succès na ngai ezalaka succès nangai ezali comment ezali réel succès nangai ezali réel ezali te que oh ya bino oh ya virtuel au vendredi matin midi et soir au vendredi kaka midi et soir au vendredi kaka olamuki tongo tipo quoi depuis au sala live makambo malongo zo lobezate ngana biki sakabatu ngai na biki sakabatu baza awa na biki sabatu na bongi sakabatu na bongi sakaba famille na bongi sakaba na bongi sakaba makambo ebele ba mabala na bongi sakaba makambo ebele ngai place au moninga awa vrai ou faux bato boza awa bolo baso ngana zokos mais yo qu'est-ce que tu fais? Tu fous rien ici, tu fous rien. Au sous les côté au vendredi kaka makambo ya ba matière na za la matière na ye au bandi koloba donc bête personne comme toi je n'ai jamais vu.
je t'envoie kende ozwana mwana nona kisasa soko siksi kosisa mwana na yo kende ko bongisa mwana na yo kende ko bongisa mwana eloko nga nazoloba ba mama ebele basi ba capter o bazalaki kolela mikolo nyonso baza kosala baza na acceptation ya bana na bango te bo excusez-nga. J'ai pas encore trouvé les trucs. L'autre hier, j'ai pas encore sorti mes histoires. Je sors tout petit à petit. Hein? Hein? Ba mamé belé ba komi ko comprendre ceux qui ont la moine autiste, il faut akende ko kambaye, il faut à assumer. Ba mamé belé ba comprendre. Kaka yo mto comprendre te. Kaka yo mto comprendre te. Ba mamé belé ba comprendre que oui, il faut pas pleurer, il faut pas ko mema bana wana na ba église, il faut pas ko sambela pona bango, il faut ko sakana na bango, il faut ko ta la routine na bango, il faut ko sala makamu na bango belé. Ozo ba succès. Ah, tout la makoso nga makosa banga nga ko sakana te. Abanga nga ko sakana te na beta makoso biloko. Bino nde bazoba oyo oya awa olo o apprendre même avec tes enfants là que tu apprennes non au vendeli makambu ya ba matière nazana matière c'est quoi soko lobi ba matière no pamba na ezanga sens eza yondi marangai eza kaka yonde ozana haine parce que tu n'es pas jolie, tu n'es pas intelligente et puis ozana mobali moko ya foiré, ozana mobali moko ya foiré ya pauvrolo. Yango ezopeso bakando zo comprendre mais boya ye kasi mama boya mbali wana mais yo moko taso ko boyo zata mayele te nanya ko lula yo pour que de ko zope mbali ya bien il faut zapper na mayele. Ah ya. J'ai déjà préparé les sacs de la piscine pour demain. Ah ya. Ah OK. Ya. OK. Beach girl. Ah my. Hein? Osama yelete bandeko, les femmes, instruisez-vous. Développez-vous. Soyez de ces femmes-là parce que ce que vous allez zo baneti ba mama bonheur okozwa te. Hein? Okozwa mbali ya bien te, okozwa mbali ya malonga te, okozwa mbali ya zoba. Okozwa mbali ya zoba parce que mibali soki ovandi dans mobali, il faut solo la ne makambo solo. Yo siko neti mama bonheur bo solo rani na mbali na yo. Yo mto vandi na libala ngozo lela tala rêve mama bonheur mama bonheur azole la robe aole la robe à marier o eza buzo bati o vandi ka bozole la robe à marier balinga bazole la bandaku balinga bazole la makamu mususu yo zole la ka robe rêve na yo eza robe mais tu es petit dans la tête. Tu es minime comme ça. Oza la cerveau ya ba escargot. Pour vandika boye robe, ozole la robe. Ngala ko kabila yo robe, na ko kabila openza robe ko. Na ko kabila openza robe, netu eko ko kapelo te posa forme te ko kayo te ma chère. Ma ouais, na ko ka kopesa yo robe. Neti yo souci na yo na âge na yo, souci na yo ko zala mwana no wana te otika na kisasa, souci na yo ko zala mwana oyo azakuna na ndaku, o il faut kamba, yo souci na yo, il faut ola ta robe à pembe. Ta niveau na yo modèle ezali yo pedra yo oke koloba loba makambo pa moi si azoba boui hein aye sikoyo ne vous confiez pas chez qui que ce soit neti ngai eza na bato ba confier nga makambo ebele baza awa ebele. Je respecte leur vie privée. Je respecte leur confiance. Moi, si yo basi ibela ba congolaise neti ya vandiawa, bazala kana digne ya confiance te. Soko lobele likambu, azozela yo Botswana. Hein? Azozela ye Botswana comme ça, lobi ako divulguer ba information. À la niveau. Moi, je protège les gens qui se confient à moi. Les gens que je coach. Mama bonne na zora mbongo ebele na ba coaching. Oui, vrai coaching. Na pesa bango pe la Zorabou est belé. D'après ça, on va certificat de confidentialité. Bah signer, on va signer. Mais yo, tu n'es pas digne de confiance. Pas du tout digne de confiance. Pas du tout digne de confiance. Maya, bonjour, tu es rentrée, ma fille. Hein? Pas digne de confiance. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Ngana Zalaka digne de confiance. Et puis, hein, je ne peux pas trimballer avec les histoires des gens dans ma tête. J'ai déjà mes problèmes à moi. Mutumoko boye, aye ko se confier pa nangai, ale ukamati sikoyo, obandi siko koloba makambwana. Bah Congolais, il faut botika makambwana. Parce que c'est pour ça que vous vous retrouvez seul. C'est pour ça que beaucoup de gens ont de... Je ne sais pas comment est-ce que vous manquez d'éthique
à mieux se comporter dans la vie. Oswani na mutu, boyokani na mutu te, mutu a se confier ke pa na ye, naza na ba secret na yo, na ye ko bimisa ba secret na yo, na ja ko bimisa ba secret na yo. Ezalaka bongo te mukili, ezalaka bongo te. Boyokani te, mutu na mutu ake côté na ye. Vous n'êtes pas obligé de divulguer des informations puisque tu n'es pas sainte. Yo mama bonheur, yo ce qui bonheur, ce qui malheur. Yo, on s'appelle là-bas problème na yo. On s'appelle là-bas problème na yo. Tu te prends pour qui toi? Toi tu vas me diriger moi. C'est moi qui va te dompter ici. Je vais te diriger. Regarde comment est-ce que je te donne du travail. Et tu vas chercher des choses qui n'existent pas. Tu vas chercher jusqu'à ce que tu vas mourir. Et toi, je t'ai dit, tu vas changer ici. Tu vas aller apprendre à parler. Tu vas aller apprendre à se comporter. Tu vas apprendre à se tenir. Tu vas apprendre tout. Moi, je vais te l'apprendre ici. Tu es mauvais élève. Tu es en deçà de la moyenne. Je vais te remonter un peu. Je te ramasse à la petite cuillère. Ok? Comme ça, tu vas apprendre ta zone. Olongo lisuki ana ebisaki. Olongo la bamanzaka wana. Bamanzaka wana esko zocha su bamanzaka wana salité wana ozaye koya kochela biso bamanzaka awa. Olongo la moute. Olongo la pourquoi? Parce que na obeto biloko na bamanzaka wana. Olongo le comprendre ozo apprendre na malembe. Ozo apprendre. Lobi kaka avant ya na lobi makambo suki na yo. Oye kolongo la mo na miso bato. Balongo la biloko salité na miso bato te. Balongo la raté. Oui, yo zoto sanganga nazo édiquer yo. Nazo édiquer neti mo la muke. Mutu mo bata awazati, excusez-moi. Nga nazo édiquer yo. Nazo édiquer yo makasi. Nazo édiquer yo balobaka eze pa uzu. Uzu. Olobe yo lwane kluzu. Olobe yo lwane kluzu. Olobe yo lwane kluzu. Eza normalité. Bande ko boy excusez ka babenga kinkai. Eza normalité. Boy kende ka se confier chez n'importe qui parce que le jour que les choses ne sont plus au rendez-vous, les gens là vont divulguer vos informations. Les Congolais, ils ne savent pas entretenir les amitiés ni même des connaissances. C'est des gens qui attendent. Je ne sais pas c'est quoi. C'est comme des rapaces qui se nourrissaient de la chair pourrie quoi. Maintenant, si plus jamais me perdre ma camoune, c'est betami. Ah ouais, ma camoune, c'est betami monde entier, yebi ma cambouin. Plus jamais, mais c'est en retard maintenant. C'est plus jamais, Wana. On a déjà raconté ton histoire. Et tu n'étais pas, c'était pas obligé. Il y a des histoires qu'on ne raconte pas à n'importe qui et il y a des histoires que tu ne peux pas raconter. Par exemple, c'est des bêtes exemples. Ok, pas ben, voilà. Bon, voilà, la vente kimia. Il y a des choses qui ne se racontent pas. Et puis sur les gens que tu ne connais pas. Parce que les Congolais, les Congolais, c'est des gens, amitié, moko ya usage unique. C'est des gens qui ne sont pas loyaux, des personnes loyaux. Ils n'ont pas la loyauté. C'est des personnes non loyales. Parce que ce qu'ils ont personne, c'est au féminin. C'est que tu reconnais la loyal. La loyauté, ils ont les Kambwango. Na ibite na lingala comment on va expliquer bino.
Ce qui est des gens, c'est des masculins loyaux. Oyo qui ba bonheur, na opesa yo a makambo. Comme ça, oui, parce que yo a ta phrase, kaka bête phrase. Moutovandi pendant la France. Oza na bana mike, oza mayele te. Sko bana no solo la bango dengenini. Bana no ba solo la entre bango dengenini. Donc pour vous dire, ces gens, ils sont tellement bêtes, ils sont pas du tout intelligents. Parce que beaucoup, moi j'ai appris le néerlandais plus avec mes enfants. Quand j'allais à l'école en néerlandais, n'est-ce pas? Quand j'allais à l'école en néerlandais, je connaissais tout, comment faire, comment faire ça, inversion, mots et tout ça. Mais faire des phrases, comprendre des petites choses, j'ai appris avec mes gosses. Comment toi tu vis en France? Tes enfants fréquentent les écoles françaises et que toi tu ne sais pas t'exprimer. Et tu viens ici, tu attends quoi pour apprendre? Moussala yo vandeli kaka, n'est-ce pas? Moussala yo vandeli awa kaka, koloba makambo bato. Pedra la marayo, koloba makambo na yo. Alors moi Gigi. Ouais, Ozana a raison. En fait, quand il parle de moi, c'est parce que tant au moins na kufaka, il y a banako sala ba live moko neti bazo critiquer nga, les gens ne croyaient pas que nga na kufeli moi. Avant yo fongo la live, il fallait yo ka version nga pour tu ko ça nga live. C'est là où je lui parlais en privé, mais du coup il y a comment on était ça armé. Et là comme kena ko loba ba verté moi na kufa, nga na moi na yo na moi na te attends. C'est quoi les rapports? En fait, à la niveau. Moi, la couture, la caisse, c'est ce boum. Mais tu as le bac qui est déjà en bétail. Ngala kana obeta kaka bi obungisa mwana ngala kasi ba yibi yo mwana mwana kenda soki kote ni no yebi te njoka nde mwana ngo akufa na ye. Oh sorry. Déjà. I'm sorry vraiment. Ba osa yanga ba live ngai neti bona bimi hôpital lelo lobi ba ko fongola nga ba live. Pour n'embranda qui n'est pas matière na TikTok. Et bien, toi, mon retour, mon dans la voiture, à mon film, ma telanga, le bar qui n'est que l'on a moins au kunda ou yo katela qui l'inga dans la voiture. C'est la même histoire qu'elle répète. Mais attends, ça fait déjà des ans, moi, Koufa. Qu'est-ce que c'est pas ça fait? Bassa la live, Pedra Tchaki Masuba. Ata Pedra Tchaki Nie, Yaye Nini Nakati. Akanga ndoki nakata live ke nakana fini ki akosi ke ngana zo benga na appel na komeli bimisa preuve ngana benga ki na hernie aza lokuta moko mwana mwasi oyo nga déjà nazo fouiller adresse ngana baki déjà ke mama bonheur nga fona beti wallahi billahi yebi obetele kote nini tika na yo mama ngana ke na France na okiti na Lyon na ville na luka adresse na tika na yo tika babiloko waneza babiloko basenzi bato abongo on fait la live soit disant aux amukolo OK yoka yo kangana yebisa omoni bato abodel boy tu peux même pas aller te souiller avec parce qu'elle a ni moralité bato na misu ya mobali na ye oko kende kutu ko bunda na yete parce que ça ne fait pas bien hein oko kende ko bunda te oko kende ko beta yepete oko kotaka boloko pour rien laisse tomber. En fait elle est tellement heuneuse franchement elle est à la place qu'elle soit bonheur mais les bordel elle est vraiment heuneuse. Non. Bon, c'est pas grave. J'ai vu des coupures de live. J'ai été étonné. Pedra, viens ici. J'ai regardé comment qu'elle dégageait la haine. Autant de haine. J'ai que 31 ans. Je ne suis pas pressée d'avoir un mari. Je suis pressée de me marier. Vous êtes mariée, mais vous n'êtes pas heureuse. Soit disant tu es marié, mais tu fais des lives de 6 heures. Au fond, la moine à 31 ans, live à 6 heures. Est-ce que tu t'es lavé? Tu t'es lavé la bouche? Même pas changer la culotte, mais tu ouvres le live pour Pedra. Attends. Non, je suis pas ton égard. À un moment donné, il faut des garbiers sur les réseaux sociaux. Tu parles de Pedra. Toi, t'es qui? Pedra, c'est bon, hein, Céline. Merci, maman. Mais n'a vu qu'à la leçon, hein, Malassima. Attends, parce qu'elle avait un respect. Pas réseaux sociaux, en fait, vous n'avez juste pas les yeux, vous avez mis sur le monde, na makambu ya ko sala na jugeote te. Bato, pour na éviter comment le bovandaka. Ata même pour créer une amitié, il faut tala muningo zo sala na amitié. Alobaka nini na bato mususu. Abeta ka ba masolo na bango ndenge nini. A se comportaka ndenge nini. C'est de là tu peux t'engager. Bilo bokendaka mutu moko afanda ka makambo bato. Avant d'aba matière ya bato. Azuba makambo moko kutu moko azo comprendre ngo te mais azo ba quand même. C'est comme mutu bongo boké ko se confier na en privé. Oh là là. Il faut botika vie wana. Botika ba vie wana ko luka makambo na yo. Makambo moko tu peux gérer hein. Tu peux gérer
Est-ce que tu es obligé de venir à maman moko boyo maman ce qui est biso ko bote moi noyo ponga na ko bota ye soit disant moi noyo na ko bota ye penza mama bonnet na ko bota ye na libumu na na bimisi ye penza na policier nyango na zo beto fimbo polobi ngala za mukolo ko beto fimbo na minu wana na zolo wana so panzia ngo ndenge wana pedra makambo zolo ba wana eza mwana ngo akufa na ye siko kibomoto na bino eza koteni na kibo Kristo na bino eza koteni muto abungisa mwana na ye ngana kaisa ki kobungisa mwana ngo abungi ba yiba ye to atika ye quelque part nde abungisa mwana donc muto akufisa mwana na ye ayaka koloba kutu tete neti mama Alexandra wana kufisa mwana mikolo nyoso azoya na ba réseaux sociaux batu baloba te so batu babandi koloba o azo souffrir mais sika vanda kuna na ba souffrance na ye hein. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Bah, confier ma cambouana en secret. Est-ce que tu es obligé de divulguer ma cambouana? Ça, c'est la femme congolaise. Nami bali na bango ba koma bongo. Nami bali ya ba congolais ba koma ndenge wana. Ngane ti bango oyo. Eza ba conseil na zo peso. O ako comprendre, o comprendre pété, je m'en fous. Na osa na rendre na yéti. Ngana zo yebi sabino modèle, il faut se comporter na vie. Ya quoi les beurre parce que azali zo ba bongo. Diango quoi les beurre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous changez votre comportement, la bino, hein, na ba amitié, la bino, vous kendaka ko luka, au coup de l'écart, la réseaux sociaux, azali na ye éduqué, azali na ye concentré, azali na ye pertinente, azali na ye na connaissance, mon côté, au kamati vina yo mobimba nyoso, poukou lobby, talasiko, et qu'on s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Net nga bilo kwa zoluba, oh nga na ya awa, na ya relaxa mutuka, eh maman c'est trop primaire, je peux pas faire ça. Donc toi, kende olala. Na yebiso kende olukuta mwana kuna paka juma baziki ici. Kende kuna olukuta mwana baziki ici paka juma kuna. Après, allez, toke koluka. Couple oyo. Tala mwasi malheureuse. Bandeko, na ningi na yebisa bino bomoni ngai er na yaka koluba avec la connaissance. Nayaka koloba kaka pamba boite naye koloba makambo na ngai naye koloba makambo na ngai mais eza makambo moko ezalaka tous les jours na miso na biso eza makambo oyo bato ba viva kango tous les jours bato ba viva makambo wana couple oyo ezali couple neti kaka makambo ezoleka na wala balingi totanga kombo wana te po Facebook et TikTok akosilika eza neti ba fournire boyebi fournire na mwasi na ye Michel boyebi Marc Dutroux na mwasi na ye Michel Martin basi oyo ya ba prédateur neti ba ben bazalaka basi moko domptable et puis bazali ba complice ya mibali na bango. Est-ce que bozo yo kabota kote na live na vanda na mikime sino na katika live pour la kolingi na fungola bino mitu. Monique Olivier merci Monique Olivier na Michel Martin basi ata nani oyo komune oyo zobima awa komune Maxwell wana mwasi ya Geoffrey mwasi oyo ya Ben azali balingi totanga kombo wana te bakosi bakocha nini nanga na restreint kombo papa wana sika oyo azosala kuna na congrès na sénat ya ba-américain kuna makambo esi engindi kuna esi etomboki grave na Guylaine wana bango mibale bazali basi oyo bazali na complaisance bazali basi oyo bazali bazali na bo excusez ngai chabo malema bazali basi oyo bazali domptable baza ba complice neti mwasi ya Ben oyo namoni basi ya ba congolaise ba matiku na ba mama Congo basi moko bizarre na mosusu Nadine Nadia mama yakao boke de kobengela nga Nadine Nadia nabona kaye kuna na balavi ya Joe Lwemba namona kaye kuna bosi ya nani
Excusez-moi. Moi, si moko ayakendaka kuna na balavi ya Joe Lwemba, kombo na ye Nadine Nadia. Nadine Nadia wana azalaka kutu modératrice, si je ne m'abuse pas. Amataki na la vie ya Ben, kuna Ben azo yebisa ye, yo yake pa na ngai. Est-ce que nga na sala ki yo makambo? Moi si wana komi hygiène asali semblant Ben. Donc moi na mobali yo na basi ya TikTok oyo bakendaka kune pa ya Ben abimisi mwana mwasi wana Nadine Nadia, abimisi awa na TikTok ke ya kendaka pa na ye. Est-ce que azo tuna ye? Est-ce que docteur azalaka bongo? Yo bi ba docteur wana batu kombe bakenda ko luka bango ba divulguer ba information oyo bango bazo détenir ba docteur ba lubakate. Basi ba congolais na éviter comment est-ce que bozanga lolendo na éviter comment est-ce que lolendo esila bino na éviter ni bozanga bo mwasi donc mobali moko boye oyo azoke de kosimba bota la Ben azalaka na caractéristique neti bato oyo bo excusez ngai neti bana misala ya Congo azomeka komeka nzoto ezo simba te. Ben oso botali ye penza bandeko na ngai. Comment yo muto aza mobali na yo te? Kwa ko kende ko simba yo na ba partie intime, bozo pe ko loba ah bomoni yango normal. En tout cas boya ebele. Ngala ko pesa bino kaka comment bobima na kati ya chantage parce que lobi asali mwasi moko awa. Asali ye chantage mwana mwasi moko Nadine Nadia. Azawa na TikTok Ben asali ye chantage à vis-à-vis. Ake ko bimisa ke oui yo yaki kuna. Nanga na sala ki onini. Moi si on a sali semblant bala liboso a continuer ko yebisa ye. Bo yebisa ngai. Est-ce que muto azaka bongo? Muto azaka bongo. OK pas docteur, a sali yo makambu, beaucoup tani na docteur. Eza ba docteur muso bazaka na ba panel là ba sala ka ba makambu. Est-ce que ba docteur ba yebisa ka bango yaka na opérer ki yo prostate, yaka awa na kata ki yo mabele, yaka awa na sala ki yo boy. Hein? Ben oyo basi combien basi ya pamba mwasi moko boye azaka ko uta kuna soki na azaka wapi azaka na Espagne boye adibaki o na koya o la kisanga pela banda ko mase mibali ngana kamwa ba misala ngo ba congolais bazoke de kolukaka oyo ba congolais bakenda ko luka misala oyo plus kuna bakendaka ko se raflouer kuna pas Ben bakendaka lisusu te mitakala na bango ezobima baza ko munoko awa muneko munene azoloba makambo awa mitakala na bango ebimi. Les amis, vous savez la légèreté, cause la légèreté na mibale ba TikTok oyo eza la mibale ebela ba TikTok oyo eza bato akoseka na bango te. Bozalaka na attitude ya basi, bozalaka na attitude ya bato normaux. Quand vous comprenez comment est-ce que beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, vous bandit ko sala ba blague moko déplacé, vous bandit ko bengana, vous bandit ko kende soki bisika nini et puis à l'occasion de rien. À l'occasion de rien, OK kana ba mibali moko boya TikTok awa, au bandit ti obake ba longolo bilamba, ba simbi yo na banzoto et tout ça là. Mais ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable, c'est des choses qui sont quand même moi ça m'intrigue, ça me fait mal au cœur. Il y a comme on basi ya ba congolaise, bazali na légèreté à niveau boye. Ba mususu ba koma ko sala ba déclaration moko boye ba mari de nuit, ba mususu ba vanda. C'est quoi votre problème? Comment vous n'avez pas votre dignité? Kobo Salate, bonjour. Maman la plus stylée. Hein? C'est dans la matière, hein? La matière et des coups de cœur. Puis surtout là, t'as un coup de cœur. Tout là, t'as un bilambate. Puis surtout là, t'as un coup de cœur. Aïe, aïe, aïe. Net, il y a la maudité. Mais c'est là, tu n'as à la mode. Parce que surtout, ça a un coup de cœur. Puis surtout, ça doit avoir un coup de cœur. Bon, c'est là. Maman mia. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, excusez-moi. J'ai oublié le brocoli. Si on a boire kango et comme poto. Maman mia. La bosse a dit brocoli. Ah ouais, c'est quoi brocoli est là. Mamie n'a ni bon. À vapeur, moi je pense que c'est croquant. Ah là là. Il aura le baoui. Merci brocoli. Et comme poto.
Excusez-moi. Bon, on va me faire, hein. Je vais faire tout à l'heure. Un bongo, comme ça les questions de l'échange. Hein? Hein, bandeko? Comment est-ce que vous avez tant? Ya kokende kolongola bilamba et puis mobali moko babandi ko simba yo amase yo amatisi yo soki masoko akomi kosala babibie et tout ça, mais c'est incroyable. Moi si wana Nadine Nadia baye na ye awa ben nazo bimisa makambo alobina ye est-ce que ngala kenda ki ya ke pa na ngai moi si wana sali semblant ben nazongisi ye na kati ya masolo wana ayokisi esoni parce que mutoyo azala ba vidéo na bino a filma bino a kosala bino chantage à vie soki bolingi chantage wana esila bo contacter ngai to kosilisa e chantage ebele bazo vendre la peur au ventre ya koloba ke oui na kendaki soki alobi na komo aussi okei problème ezate aussi okei problème ezate maintenant il faut kosilisa makambo wana kosilisa ngo il faut aussi isango makambo beno il faut aussi isango soko kendaki kuna tu te sens lésé au moni qui a profité parce qu'elles ont profité na basien a profité na bino a simbi bino a kamati pe bopesi na mbongo likolo nango et puis a garder na ba vidéo ye oyo ye aza Geoffrey na moi si na ye oyo Giselène toki Guylaine bango yo mibale o moi si aza complice ya mobali na ye parce qu'à quel moment ngana mitunaka moi si mobimba okovanda kaka boye na mobali ya lolenge boye na musala ya mabebo et puis ce qui est quand même aussi malsain ce monsieur il embrigade même ses propres enfants akobi okonzo azo pesa bino ba poison azo pesa bino ba kisi moko ezali répertorié nulle part ba substance ezana na kati kuna boyebi yango te. C'est quel laboratoire a salé à Sombika Bamila na Bali Express na bate et mon côté que la bino babilo kowana et comme kisi soko zobela kende na hôpital soko zobela kende na hôpital. Eloko nini oyo eleki mundele awa boyebi batu combien oyo bazolinga baza na place na bino na bapoto awa po aya kaka hôpital asala ka check-up hein ben aye awa abandi ko finga ngai tala mwasi na yo ben mwasi no pa ko finga ma sérieusement hein mwasi no ko finga ma na yo kofingama na mwasi na kofingama mwasi na yo ndaza poso ta zolo mwasi ta miso ndike mwana moko aleli mingi mwasi alelaka mikolo nyonso mwasi wa kofingama ayo zo ya kofinga ngai ngai neti ngai na kofinga yo na kofinga pe mwasi na yo po yo fingi ngai moi je n'ai pas été ndeke abandeke moko bandeke bilongi mabe oyo baboya ka bango asa bien te moi je n'ai pas bien te taba suki moins cher rappelle la vite tala o chef filtre me filtre simbité hein moi mbale oyo aye koloba ke oui ngai nakosa ki maladie natikala kozana cancer ité et bon ngaso na zwa ki cancer té na kosepela parce que le cancer m'a passé 2 ans. Cancer est déguisé 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il faut tout le bien. 2 ans. Oh, nga nakendaki kosala nani mabele, baby singai, nakendaki wapepa ya mwasi ya Tunisie. Comment les nani? Bino de boye makambo yango. Mwasi ya Tunisie, nde bisika nga nakendaki. A baby singai siko mabele, ponga nazalaki na mabele te, ayango na vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC
prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokolia mo zero, lo bezala kina 10 52 yo bokolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.